erreur ce que ezali faut koloba. Mais tant que tozoloba toza ba zoba na été quand même. Toza bana auto travailler pas na ye. On est des responsables. Ngeza 20e année na ngana groupe Muyombe Gauche. Et là le mboa moko boyo ozui ba poisson kitisi ozobenga ya roli aussi minzeto bambaye. Mboa waza mboa. Pour vie mutalo ba mboa. Mais c'est très capital. Mboa wana. Hein? Vie mutalo ba mboa. Mame mboa. Kasi mboa aussi minzeto mais oh eza na ba mboa na ba mboa. Toza na ba journaliste était protocole sipe mingi. Toza sko biso na yo face à face. Christian zana ba enregistrement là. Alors nabi est-ce que Guy Mario alongwaki Guy Mario alongwaki Guy Mario abelaki na suka awa va Guy abela bozo kene matolo azo memo pa pasteur nani kabundu alesa Muyombe Gauche a peur de moi. Ah bah qui na banga Christian wana. Ma Blanche omoni bana soki bana ndako na papa na bango. Bana jamais bayo ko tika papa na erreur. Donc ce que ça na makambu moko bo esengi papa a améliorer to papa bongisa. Ce qui est moko zoye ba erreur wana te bana bakendaka vers ye. Oh donc papa za na erreur rebelle bana ba meki kotalisa ye papa zo comprendre été. Bon, tokolo ba te ba erreur rebelle nengozo marteler wana non. Mais azana moi ba erreur parce que azana l'erreur est humaine. Même ya yesiko ezo leka moi mingi. Ozomona. Donc ce qui toketo solana papa zo ngakoyoka bana ti. Oh. Siko ata yo moko. Est-ce que batumi balé batambola nzela moko so bana koyoka na te? Donc yango na bobundi na président Muyombe Gauche po zo yoka te. En tout cas, beaucoup de respect kota Zali, wana champion du Congo. Donc aza fait moko aussi na fandi na Congo. Et on a metteur en scène de Muyombe Gauche te. Ayebi art. Osomona. Mais erreur ce que Zali faut koloba. Mais tant que tozoloba toza ba zoba na été quand même. Toza bana auto travailler pas na ye. On est des responsables. Ngeza 20e année dans le groupe Muyombe Gauche. Vous avez aussi hein maman. On a nini donc on a bimi lindefu, na bimi mandefu et papa on a. Aujourd'hui on a des enfants. Aujourd'hui nous avons des fiancés. Nazo ba la tête ici ko ponani. Makamezo qui est bien te maman nanga. Oyo mbongo ba la faux président Muyombe Gauche ndapesa yo. Mais maman ah et logo bossé dans sa voix bisaka ngai. Okolia ka place au salaka. Mais place au salon, des places où il faut se retrouver. Mais tu sais que le théâtre, des acteurs ont un salaire. Parce que nous avons un groupe. Nous avons un groupe Muyombe Gauche. Ceux qui sont sponsors, moi, Kazali, ils sont sponsors à Zate. Mais maman Nangaï, si Nanzela ba ebsara bisoni, bo ça la théâtre ba publicité les kebele, n'est-ce pas? Mais ba publicité wana, est-ce que tout ça là on a fait tout ça moyen quelque chose? Mais bino to yoka ke bondima bino moko ba futa ka bino te yango batika ka bino bo boaka ka batu o bo boaka ka boliaka na sima mabanga c'est faux. Est-ce que groupe nini na Congo ba boaka ezaka groupe Muyombe Gauche? Ba groupe ebele ba boaka ka mais na fin du mois ba futa ka bango. Siko eloko nini vraiment ya makasi o esali ke bino bo bendana na papa na bino mo bo benga champion du Congo ni esali ke bo bendana bo beba na tina niveau ke bino bo koma na bo bino bo simbi nini kibusampi pa na minute kibusampi peso beta neti mavale na minute oye pe na zandene yende makambo na minute omoni na ndaku bana nyonso bana papa na bango babimisa mabe papa ka libanda boiti babomba toujours papa mais so omoni biso lelo to vandi boye c'est que lien ça ne va pas et si to vande to soleil na papa to meko tel ça y est ba besoin na biso a perception réponse à ma longati lelo ngana za mavale merci champion du Congo. Apprécié merci. Non, tu as le finger dans mon gomote. Ah, champion du Congo, so bota la ngai na Kinshasa les lots pour moi partout. Muyombe Gauche, merci. Mais maman, un mois sonité. Oh les Canadiens, tu as artiste. Attends-moi 5 000 euros, ça est athée, ce n'est pas bien. Tu as commis ça champion du Congo. Na kati yote ba artiste ba fan de ba kabela bango yaka plus te que une de faux kaba. Yo yebiti. Il y a des journalistes qui ont été les gars. Il jusque là, papa Jimmy. Papa, je suis dans papa Jimmy. Bozo la nini na président Muyombe Gauche. La président Muyombe Gauche champion du Congo. Mbote belé contre Zali. La président Muyombe Gauche dans la claire, puis dans la net. OK? Na président Muyombe Gauche, il y a l'ingate pas bien président, il n'a pas bien champion pour papa. Mais sauf
question tunima valé soki mutu oza star ok des soins comme ça j'ai pas compris mais soki mutu oza star faut qu'on m'appelle la stabilité mon bon ok c'est-à-dire so mutu akoti pa wera toyebi ne ba roi David ba ya pa wera ok toyebi ndenge nini ba misien mbele ba ya mais après quelque temps moi stabilité mon pays oye wuti na nzela ya leader soki leader azotuna yo kanisa obonga na simananga yo hôtel ma place wana eza lokola mbwa moko boyo ozwi ba poisson kitisi ozobenga ya kolia aussi minzeto bambaye mbwa waza mbwa to vie mutalobaka mbwa mais c'est très capital mbwa wana hein vie mutalobaka mbwa mame mbwa kasi mbwa aussi minzeto mais eza na bambwa na bambwa eza bambwa musu na moni salaire à mbwa moko $70,000 mbwa oyo akendaki kodetecte kobimisa babombe na ndako ya Beladen mpo banani basoda ya 6006 bakota bacapture Beladen mbwa wana bafutaka ye na terme normal nani $700,000 salaire ya mbwa wana ok donc obenga mbwa mais eza na bambwa baza bapolicier na se na moya ils ont bambwa baza iti neti bino boza ba policier ya président Muyombe oui yoka loko to weleli et loko to weli oyena ngona papier tokendaki kokuta na vie problème ezaki na nini babenga na téléphone landa na très bien boya bokutana na ntsele batu basali biloko na bango na ntsele na bi non biso mo pe to solo la o via yebi tozaki na ntsele ya azalaki te maintenant Christian na Sarah balobi non tokoki komema makambo boye te po tokutana bato moko boye mais contentement ezalaki pa bandeko basi na bandeko mibali baza mécontente surtout pour na salaire. On a fait au moins 3 ans. Je vous dis depuis départ il y a Naomi na ya Guy Mario pour Guy Mario ya longwate abela kinde. Depuis Guy Mario azate salaire ya bana. Guy Mario ya longwate. Mais papa Jimmy, yo lobi ke Muyombe gauche nani président Guy Mario, on a bengi président parce que bino moko na matanga ya Guy Mario bolobaki ke Guy Mario a longwa bo défendaki président Muyombe gauche. Mais lelo yo lobi susu ke Guy Mario a longwate azaki na kati ya groupe. Yango sko na ebisio tangu toke ko sola ba point oyo. To sola ki point ya Guy Mario, to sola ki point liboso. C'est que liwa pasteur Guy Mario. Oui, yango pene sali tout. C'est-à-dire to solo la ki ya liboso groupe baby. Groupe Muyombe gauche na Congo molimba ba ebike. Biso tozaki na posa musala, tozalaki na posa musala. Batu ba ebike c'est biso nde, biso groupe na biso ya Muyombe gauche ndezaki trop populaire. Yango tozaki na ba 208 personnes. Tozaki au sein de la troupe. OK? Mais les lots sont OK na siège na Angola 28. So kuti bato belé c'est 9. Neto que sola na Muyombe gauche tebité musale baby. Hein? Depuis Naomi à Kenda et puis depuis Guy Mario Azate musale baby. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Premier point. Deuxième point, Alina. Voilà. Bon, bon, deuxième point. Depuis Naomi à Kenda, depuis Guy Mario à Kenda, Bino Kakabole, Kaki Bofingaki Naomi parce que Naomi a défendu l'intérêt aux Bofingaki Naomi parce que Naomi a fini Biso. Mais Bino Bozaki Bazololo parce que Moutou Moka Télémaki pour défendre Bino. C'est très bien. Naomi a Télémaki na intérêt. Biso to Télémi na intérêt général. Naomi a Télémaki na intérêt personnel. Voyez, au moins on a un salaire, mais on a au contraire à Muyombe gauche. J'ai dit à Muyombe gauche un jour, moi je travaille quelque part. Na sala la place ya yebi, pas l'État. Na société moko en place ya l'État. Na ko futa ngati, mais libanga na ngande et leka. Mais salaire pesaka bato ba sala ngati. Contrat nga. Le temps na ke lobela salaire awo. Donc si je vois bien il y a groupe Muyombe gauche bozalaka na salaire. Oui. Salaire pendant que chaque Muyombe gauche abandé ko pekisa bato ko sala nzonzingi. Il avait raison. Pourquoi? Parce qu'il payait les gens par mois. Il payait les gens par mois. Groupe Muyombe gauche a une expérience même il y a 30 ans, même il y a 40 ans. Maintenant, on va biso to sali 3 ans to foot amateur. Donc, c'est que il y avait salaire et zalaki. Ceux qui te lobby que to foot amateur. Là, c'est on a to même to péché. Maintenant, on te biso que 3 ans impayé. Donc, c'est que salaire et zalaki. Nezati.
nde biloko bato ba réclamer siko to ko réclamer les sous par salaire to vandi na vie na salon to bon bande ko ba désigner nga loko la porte parole na bivie yebisa biso toza biso na biso awa toza na ba journaliste été pour to kosipe mingi toza sko biso na yo face à face Christian zana ba enregistrement alors nabi est-ce que Guy Mario alongwaki Guy Mario alongwaki Guy Mario abelaki na suka awa va Guy abela bozo kene matolo azo memo pas passer nani kabundu alesa donc très cher abonné bo comprendre que ndenge kaka bato balobaki que président Muyombe Gauche asundola ki papa Guy Mario était malade lelo bango moko ba acteur ba eko confirmer donc moi je confirme que Pino Bosundola qui président non c'est la pardon Guy Mario to ça l'intervention là très bien to super pas la clair yo zo lo bondiro zo banga to super ya nini Christian Kuta ebisa ki vie avant l'enregistrement on a téléphone abisi vie yo zo lo ban internet qui na regretté $100 oyo na pesela ekutu Guy Mario est-ce mbongo Guy Mario a kotisi na groupe eza $1000 to $10,000 eza au-delà même pour l'information ba Guy Mario na ba Christian na ba sala nini oyo carnaval ya Masavko mbongo na ngwebima po ba kabola bana OK mbongo wana esomba soki mapango esomba soki ba immeuble na nini na yolo bango bazo eloko te mais Guy Mario a koti combien alors to super c'est que biso donc dans tout ça si je vois bien dans président Muyombe Gauche azam tema mabe yom to retraité yom to yeba to retraité yo lobi Guy Mario akotsa mbongo ebele parce que Guy Mario a souffrir makasi président Muyombe Gauche landanga papa ayaki a soutenir na $100 mais après yemo so yo le $100 kuta pesa ko ko pesa te parce que Guy Mario akomaki président déjà abandé déjà ko encadrer batu na ye Maman Blanche oui Maman Blanche omoni et ça la passe et ça la passe parce que ngai naza génération wana ba Guy Mario donc c'est que ngapelo ba traiter nga bongo donc pona boya traitement wana parce que moni Muyombe Gauche aza papa on alinga mingi mutu moko bazalaka na ye Muyombe Gauche perd de moi aba kina banga Christian wana na ebite mwana oyo bokoli mwana oyo kolisi o na banga ka ye on a bandé mais mutu ngai biso banga la nini oh non il y a des gens azaka mayele yaza yango monaka donc ngata actrice abando comprendre que yo neti bosko yo memi derrière mon papa bato nyonso na ka ba bengo président abando comprendre que jour yo poko bete pe mbata mu Congo maintenant est-ce que soki lelo boyo ngana za président ezangate ndeko komi président bande konde balobi non abonde to keboye na makamnyoso hiérarchie zalaka baponi na président mabeza mais non Maman Blanche papa Christian boko ouais la monga publicité té boko ouais la monga sponsor té ba licencié baza on a ba gradué baza mais président Muyombe Gauche pas kambaki bino ba licencié pas na groupe bino bo créer ba licencié baza c'est-à-dire muto abando kamba bino azaki illettré bon au monde na vie hein nzamba pesa biso bilo mibali soka pesi sagesse mususu na pesa intelligence Muyombe Gauche est intelligent et mada sage oh mais nazolo bango même Muyombe Gauche alobaka Muyombe chaque fois na télévision est-ce kotanga te ya Muyombe Gauche eza Christian mutalobi yango to ngai mais maman Mimi Thérèse maman bana président Muyombe Gauche atanga te non est-ce Muyombe Gauche tango alekaka na classe l'émission mo kuta leki habité batunaka ye soki pourquoi yo koma président ba comédie te to monaka sans souci tozo mona nani papa Masumu ça il est ça comme ça abi non ngala tangi na nga mingi te mais au moins atanga ki attendez donc président Muyombe Gauche aza illettré donc c'est ça bon tu sors ben illettré c'est ofingi ayebi moni Muyombe Gauche c'est un analphabète bino bozo apprendre nga papa bande ko ba bolingo ngai te nga bozo apprendre ngai omoni mama na ngai tenga lingaki omoni o batu balobi na o mutu alalaka na mutaliaka na mutalobi eza différent liwa ya Guy Mario sala na wana pasteur Guy Mario amakila makasi omoni tulanga nini soki tozoloba liwa ya Guy Mario c'est sérieux pourquoi champion amekaki akima biso mais champion na tunaki elomo twana mwana moto bengaki mwana suka priska na regretter na bato bakoleka na télévision to na téléphone kofinga biso oyo toyaki ko plaider cause na bino mwana loko priska asali crise na siège omoni na ba jurisprudence to mibangisi pona nini mwana lokola Priska asali crise na siège nazwi téléphone na ngam pauvre unité
na bengi Muyombe Gauche na bise ah to memi déjà pris en hôpital hein na ba frère na biso na frère na ina te poto otika mwana te Muyombe Gauche atuninga pris kande nani oh na yeba été un peu plus na boa ki sabato na kala boa ki sa habité ozo jouer mwani mwasi ya Mavale nda bisinga oh bongo nani abengi et bise oh mais biso to kutanaka maza principal pe zala to kutanaka mardi mercredi ce qui ezalaki jour ya musala te on allait comprendre ou soit ce qui ezalaki que les lots to kutana te mais ya ye na ndenge na ye on allait comprendre mais ça jour ya musala OK et puis lobby le directeur c'était qui c'était Katonda a martelé mutu nyonso champion lobby mutu nyonso remona na te lobby a sanctionné mais aye a sali crise yo e retourna ke ozotuna nani abengaki oh non de ce ngape na sali crise ce ngape na kufi après avoir retourna lukaki atata yeba na hôpital état de santé non na répété ce qui est plus grave encore Priska biki et l'équipe des semaines encore aye komona Priska libanda tozaki bato bela tuna Priska yo kende bisa mibali na obage futelo mbongo na hôpital poto tikala ina nyongo oh kosola boye toke kosola pona ko arranger tu bi papa ozo kende bien té c'est la fille Eliane non aza mwasi ya mibale na ye donc mbanda ya Eliane voilà Priska OK na bino no nde to lobité to kende mabe boye to ke bien té ozo comprendre to qu'est-ce que to vanda to solola na vie to solima mwa salaire to solima mwa Gimario to solima kambu ya Priska to solima kamba bibembe nani ndeko na biso mongo to na ekosana ekuna Linda akufelaki mama batu bakeite OK to bi pourquoi bolingo esili tangu Naomi azalaki OK ezaki soki ndeko akufeli to ndeko abali Naomi akosala ba cotisation donc Naomi pena zaki très important soda mafinga ebiso soda mais sikoyo ozolanda bokangisi bo récolter mbongo omona Naomi a qui présenté en vie au monde avait abakisi moi quelque chose baketiki la mutuana mutabali Naomi akangisi na baninga akela Xavier via moi quelque chose abakisi bosombi mais tant biloko wana ezo sala maté et tant que des intellectuels mais remplaçante moko ya akokaki lokwa mwasi a remplacer Naomi azalaki te bon ouais côté l'émission bobiloko maman Naomi akei yonde faut avoir mutu tonga to tia place wana ezaki mama Sarah mais mama Sarah na pekisaka Christian na pekisi Katonda na bi mama Sarah za muta ba tension Naomi aza soda ozo comprendre omoni mama Sarah soka yoki yena nga to bundi arosa crise oh mais Naomi atayoki yena nga to bundi ya tina la police place toza o héroïne pe indi donc différence ndena lobaki te Christian to sola na vie baluka mwana mbali banga bacha Christian que non après vie le roi Naomi azate bacha Christian peut envoûtement moye wana abunda babundi na petit moko manqué abeti petwana nde komi na baba nini ndenge moko boye ka nde Christian patikaki nde bayo cha Katonda Maman Blanche moi je pense que na nyonso toloba eza capital au moni groupe Muyombe Gauche na komo yokana Sonia Sony pourquoi ba mon aux artistes mafia les gens ont succès partout ba yebi coup de chapeau na yeme berere grave na groupe mais bela bandeko ba bosani ba komo ba n'importe quoi mais bazolela eza na mutu muso abeti 20 ans na coupe Muyombe Gauche ata vélo na ngoti ata moto azana ngoti preuve ane bo kende ata matanga ata bouteille 2000 poisson maronyoka maka fort. C'est pas dire que ces artistes au comme mandia biso lelo so zu mutu ko zonera Muyombe Gauche so mono na moto ndako abie ba bi ke Muyombe Gauche tozo bomba mabe eza na scène na groupe na biso toko dévoiler to so moni biso toko mbisa makambo yo c'est que trop c'est trop poto kutani peto lobi trop c'est trop notez bien maman awa to comment notez bien ça dit pona nini na ba groupe landa pona nini na ba groupe esobe batu babela kati batu pe bakufa kati et kozaka tort te kaka groupe Muyombe Gauche mais kasi yo ke kana groupe sauvé ndenge biso to yoka ke groupe Muyombe Gauche c'est quoi na ngoti botikala na combo kaka ya champion du Congo mais c'est quoi mon ndenge Star Mafia otiko loba on a chef à répétition na biso na groupe na bino bosali El Christian El Christian El Muyombe Gauche to El Muyombe Gauche El Congo et ça on va donc mais bo créer groupe asika boza la front bon non toutefois ngani no beloko moko boye maman na ngai Maman Blanche. Omoni ezo sala passe. Maman Star Mafia tu loba wa.
ngai soki naza na mwa naza na mutuka mo natambolaka nango ya ngamoko nasomaka na monga théâtre te mais soki na ye nango natie na siège ekomi ocréer baproblème donc malamu na ye natika yango quelque part na ye nanga makomi soki tosisi nake kuna nde nake nazwi nakei mais chinois ayebi ata chinois azofilme biso ayebi. Mais oui, ayebi nga très bien. Donc si je vois bien président Muyombe Gauche Alingate Mouto a évolué na. Merci. Il y a la question là. Il y a la question là. Si je vois bien président Muyombe Gauche Alingate Mouto a évolué na kata groupe. Na peso exemple mo. Ba groupe nyon so ba okende ki nga kati. To loba ki on pe na réunion entre biso na Muyombe. Groupe ngadia dia baké 14. Groupe ya nani baké 30. Groupe boye baké boye. Biso Muyombe Gauche okima bino na 4. Surtout que président na bino aza muto aza na kati ya. Merci, zela pardon. Réponse à pesa biso batinda ka invitation, c'est bon. Mais bato bakenda na kinga kati botala kati. Maman Olive yamba mutu nyon son net asola. C'est là pardon. Na intimité oyo Muyombe Gauche baza nango. Na Maman Olive. Akoki oyebisa Maman Olive teke maman obengisa ka ngamongo naza pe na bana. Voilà. OK? Bana mususu ezaki fo bakende 600. OK? Kingakata tout suka mais bana musu ba yebike veut déjà longwe 4 ba landi ko landa ba koti na mutuka na fraude ba falaki baza 600 kuna commission 630 combien mais ngana ba le roi n'a joué invité pour Christian zoa invitation gloire à Dieu bama kanisa et Christian alors nani biso mususu na bité ngala star na ko kende kuna bo bazongi singa na nzela vous comprenez et sopanga na tikali me bana teti ba kendaki na samula merci na sécurité Maman Olive tellement moule bande ko beta ba soda wana ba yoki mawa OK babi to kotika baza pe ba star to kotika bango ba polambula te nde ba koti bango kaka na bis mais nombre et les cas qui déjà na kinga kati batu ya ceinture ya Maman Olive ba bengi Muyombe Gauche mais au moins bokenda ki président Muyombe Gauche a présenté ki bino ke o ba faire na okuna ba présenter mutu la danga très bien sikoyo dani ba bengi Muyombe Gauche ba bisi Muyombe Gauche yoke loko abisi Muyombe Gauche to pesio pernati to chelio bale to longoli gardien na poto mais yo tire no likolo c'est-à-dire to pesio papier na biki osa liste na yo okimi bano ye yo moko et puis Maman Olive biso tozaki informé biso batotikali Maman Olive apesa bango conseil ava bazonga bino ba président bonioko la rabatu na bino bambongo na pesi bino ezate bokende kata bango mais bakataki bango neti ba o bakendaki kuna mais la bango ba kata moins $200 moins $300 $1,000 yo 1 million nga bakata ngate ozaka $1 million de dollars oui na zwanga moko bien sûr OK wana ozaka na maboka président Muyombe Gauche moko to omoni kuna Maman Olive va organiser azana bureau na ye très bien organisé ba chef Dani intendant Maman Olive na zope sambote à passant ba Damien Dimonekene hein yemuta simbi vraiment donc chargé il y a prise de vie il y a ba descente nyonso ya Maman Olive Damien Dimonekene na rappel na wenge BCBG na kala Dimonekene Damien maman na ngai nga Muyombe Gauche ko botola nga mbongo te si na yebisa bino makambo ba ebisinga ya bangaka donc epa na nga ko poussa nga kututi po ebike mwana azala rajeti osomona mais c'est regrettable parce que baninga bomema bana bango Ali président Ali Makangando to sagine ko lobi to soleil mingi président Ali alobi donc bino no bolongo te mobandi ko tonga président pa batu daba non mais Ali aza yana biso liboso yo pe bango bando tongo bongo te moni biso za nini ozelo ko bato mayele eloko bato mitwe salaka bolongo ne loko ba mitwe salaka donc te ça eza nini ça eza ke nzamba bimisi biso ka ande kuna oso comprendre te blague ko na so kuna ki tokti blague ko mais bino mo ndenge bo créer mo eloko na bino boye boza libéral mutakosa ya penzo nzingi na ye pour le chef mafia biso makambo na ko biso le mo boye mais c'est grave moi j'ai fait 6 ans na sali 6 ans na coupe Muyombe Gauche ngana za na utaka loin donc ngana vandi rompena na université de Kinshasa vous comprenez donc na université de Kinshasa au Lungwa hein au Lungwa peut-être au fouti 7000 à transport mais retour na yo ozonga na mongo 2000 francs ozolanda aller retour na yo ba 13000 14000 mais ozonga na mongo 2000 francs nyon sona to kundaka pour ça groupe na biso nous sommes pas ici pour comment je peux dire pour na bébisa to que personnalité leader na biso non
quant à lui a gardé que personnalité na biso peut garder au biso to sala ya malamu ezaki biso to sa musana biso hein to sana biso to so ki ngandi LT to sana te po biso to sa musana biso tonto mone simbité nde to zuba décision na biso poto lunga brusquement te to kendaki to soli tala ki buisa mpimpa totali tant ba nga ba eta ki buisa mpimpa boye alerte générale to tiki maman rotala botika kotala ki buisa mpimpa ba tutu baza alerte mo bazonga na alerte générale batala siko alerte générale batu baza alerte po nani alerte générale boba teti ya malamu eza parce que tozui yoka ya malamu eza elo epesanga pasi boba teti mo bozo loba bozo ba yoka mamblash non comme si bozo na bino na yoka non nalobi ya batu tu basala succès na Kinshasa ba uta na coupe Muyombe gauche Merci. tout le monde bana succès merci le loba JDK Mouyala j'ai sali mon président JDK côté za coup de chapeau ana plus de 9% na théâtre na ye asala te autrement Muyombe gauche azwa coup de rôle te azwa rôle te on se comprend c'est-à-dire ngana okena musika te na 5 ans na bateau na saluer Werason mon président na ngaya Werason na sepeli po mon kenata na JB ata batu takatolo te na mobali ya batu bino boyeka na balerte ki busampi parce que mais toza kacha la belle te toza na kacha la belle toza na kacha la belle toza na minute no soke toza na kacha la belle na signalo ke na ka koloba te mais toza na kacha la belle ya Werason. Bon, merci beaucoup. Ma fan na bino, o balandaka bino na YouTube na télévision, ba otala bino balandi émission. Boy bisa bango, ba sala ndenge ni po batala alerte générale o epekisi biso ki bisa pipa. Merci bandoko belé ba mi tout na koto bazel pourquoi artiste Muyombe gauche YouTube ezala raté. Tozalaki condamné quelque part pour na makambo wana ba raison na bango. Mais biso mo tozo opportunité ya sala makambo na biso. Ngana on sait ngana ba fan na biso partout dans le monde. Bon plus abiso confiance to pesi bino un mois ya pamba bon mona ba chaîne abiso YouTube bon travail biloko to sala to ana préparation à coulisses hein to za mikolo na victoire wana mais répétition to bengisi mutu ta ya kota to répéter en coulisses to za mardi wana na victoire bandeko ba koma na ba benga biso ma dimanche Victoire c'est vaste Loba pesa. bon to za vraiment na victoire so komika na victoire no benga elanga na moni yo obanga mutado punja do bimisa ba vérité yeyo papa Jimmy pesa mais blanche na pas ngelo te Toza sur victoire na bar Kwatamaja Kombo bar Kwatamaja chez Kwatamaja allô président pas Junior Liseke allô président sur adresse donc toza pas Junior Liseke et pas maman Kwatamaja chaque mardi na mercredi donc lobby eza mardi ba fan na bato bolingi ko kota na groupe na biso boye bozwara kombo peka kuna parce c'est les marquis. Et marquis point de interrogation. Les marquis panzana ma baby no bokoyo sa komba les marquis bato belé mais les marquis les marquis magé panzana ka mobola na les marquis azate nani bondimi bo panzana bino oui nete za botulanga nini wengeza ka monkote azoke la mavalé mawa c'est là pardon wengeza ka monkote so ba panzana ka te landanga très bien wengeza po tulanga c'est là yokela neki buisa pipa mawa landanga très bien landanga très bien buisa pipa président binenga c'est là wenge c'est là on récupérer bino bo tourner bo aussi ça filme il y a des champions so mais caméra chinois ka sako mobimela mameliani nabibo c'est là chinois bimela mameliani ngai nete saboya ozongisa zonga kota ngai nete saboya président aochakara Eliana kangie na mulangi zana la bato ebele même bato baotindela biso bespion baza na posa il faut bapanzana wenge soki bapanzana raté ok soki ali bapanzana na Muyombe gauche te mbela za ndako étage. Nous sommes arrivés à la fin ngai mot de la fin mot d'encouragement na ngai na encourager bino bozala fort bosimba na kaka loko boponi komba les marquis kufa mabe mutu mutake na ndenge na ye soki bango pauvre azate parce que bango bazaka na ba chance na bango mais bino boye ba les marquer deuxième volume donc Nzambe asunga bino a soutenir bino papa Christian yo mutu ça lokwa mutu yo mutu tambusa cran faut ndenge yo moko lobi sagesse faut za lebele intelligence et surtout esprit ya écoute faut za la kamakasi soki mutu ya yebisi yo boye lokwa yo zo kamba bango il faut ozape un peu na moi koyoka hein ndenge bango mo balobi ke président na bino banda koyoka batu baye liboso batami balé abando yoka te yo soko faut za esprit balobi nanya sali boy yo oyoki koto oyoki pe koto po oye bakotambusa pe groupe normal je ne sais pas soki bo pesa numéro to bo pesa eloko mo bokoki ko pesa papa Christian o pesa numéro pona batu o ba olanda yo batu oyo ba na posa ko soutenir groupe na biso les marquis D point d'interrogation donc bako benga ngai nazana mieux placé bako benga ngai na plus 243 82 720 24 15 na bandeli plus 243
82 720 24 15. Donc ce bobengi wana bozwa ngai ndeko na bino bolingaka mingi artiste na bino préféré Christian Pili, président du mouvement Les Marquis. Voilà, là c'était le numéro du président, le Marquis. Oh, Kamba le Marquis, Moutou ya train. Oh, ce que tu as ce numéro, il y a CG, directeur général. CG, il y a le Marquis. Ouais, merci. Merci Nabino Batbolandi. Numéro na biso ma valeur pe sa numéro na pas pe ça. Numéro na WhatsApp est 089 96 52 155 089 96 52 155. Na pesi mote na ba sponsor na biso, bato ba soutenir biso. Aussi déjà ba sponsor. Ouais, bato ba soutenir biso, Nzamba Pambola Bino, PDG ya canadienne. Na sepel na yo makasi, Nzamba Pambola yo, Dr Brice. Papa Voilà, papa des semaines. Na bo sanité honorable Gilbert Nani. Gilbert Oumengombe. Voilà, Gilbert Oumengombe. Matamba. Na bo sanité l'international Gelor Gema, Libanais noir. On a Libanais noir à Kenda Bapoto Azonga. Na bo sanité groupe Mouyombe gauche, na pesi bino mbote. On peut se groupe Mouyombe gauche mbote. Mama Tamba, na bo sanité général. Mon général Gédéon. L'homme de Jéricho. Voilà, l'homme de Jéricho. N'a pas senti mon général Panga. Merci papa. Évêque Panga. Na sepel Nabino Makas. Colonel Kanasi. Kanga Bango. Simba Bango Nakata Kanchach. Les Amabé. Egoïna. Voilà. Major Amos na pompage. Major Ruth na pompage. Na Bossanité. Merci na Chaka Congo. Na Bossanioté. À Bedachou. Bedachou. Babi, aidons-nous vivants. Oh, vous en avez des La bonne sanité, boss de boss, Daniel Massaro. Daniel Massaro. Daniel Massaro. Oui. Oui. Gombe na Gombe. Merci Mingi na abonné na biso ya God Talk Télévision. Ah oui, hein. C'était bien les anciens du groupe théâtral président Mouyombe Gauche. Bango balongwe ba créé ya bango. Siko baza ba les marquis. Donc pour soutenir bango, maman présidente aba maman hein, maman Sarah atindeli ombote. Ah maman présidente aba maman. Donc il y a la présidente. Il y a ba maman, il y a ba maman. Il y a la présidente aba maman. Mais déjà pas mais la massa. Moi interview mo boya ba maman to sala ki na réunion samedi ezali et ça la bien o la sabandeko ba comprendre ba réalité. Peut-être ba bouler tout ça biso mais ça stratégie na biso. Je vois que ceux qui chassent mardi n'inganité le biso to ba na les marqués. Et bah le chaque mardi. T'es mardi des répétitions. Ah bozo répéter là nous. T'es biso répétition sali. Tozo na répétition. Non nous retourner té. T'es tourner tozo répéter. To répéter to. Papa, bozo pesa nga chimie. Pour éclaircir biso bo tourner et koleka. Et on le gana nous té tozala quand on annonce chaîne. Ça la laisse. Non doit annoncer chaîne. Sakina, Maman Sakina, Maman Sakina, na Maman Sarah na Odette bazala chaîne no. Boleki world eh. Boleki na ku Mouyombe Gauche maman ko Hero News. Tanga wa ko ba kende ko fina mbongo to lekate. Toza na Hero News. Bozo banga pe bino mbosi bosali ba batu na biso. Toza batu te. Mais toza boye kendeti. Ali ya sala boye ba on le kana TV. Toyebi. Eza mama we toyebi. Ali pole na responsable. Mais si on désire au sepel na bino boko bando sana bino banzonzing. Oh, bana basi na biso na bato oyoka bazemba to komi libre. Bato tout. Mama blanche bato tout bana pour ça artiste président Christian Mavalé. Mon chef Jimmy, Maman Sarah, Sakina, Salima, déjà vendredi, Bomona Sarah, voilà, déjà vendredi, Bomona Sarah pas Ali. Liberté. Sarah non dette, Bomona pas Ali. Masara na répétition. La répétition mardi, va comprendre la réalité à vie, va comprendre. Mais tu as préparé sortie officielle. Bato baroya bo comprendre que te bato bakanga bango nzoka ba sekisa boy tala omoni ngana Christian batel tala mère au CKP au publier yango chef de rap adjoint nazo takandongo kolela l'air le marqué rotila et on lonzo nga pas champion abengani yo Maman Blanche oyebi nga to sala na yo
nga to na yo yebi bagasi na nga yo to vanda na yo OK yo yebi nga nana makila na nga ya ba champion comprendre nana makila na nga partout nazala kaka au moins loko là monsieur bat ba lota nana c'est comme si yo peut se ba dama be ben là monsieur bat ba lota blanche maman tu as un monde de vitesse tu comprends a regretté au bomeli biso massa na 24e épisode puis c'est à 80 regretté kasa bando bimela tibino ba boko bimesa ko bimela a boire libanga madame blanche bino kuna c'est fort possible mutakufa bena bwaki maman Mimi Thérèse na Birmingham na bwa papa la biso da c'est fort possible mutakufa baki bena destiné mavungu abaki bena joyeux anniversaire madame blanche na bien na pesa siko mambe au moins du groupe na biso to sali hein bo pesa biso chance hein bo pesa biso chance bo pesa biso na chance ezala te ono au moins ndenge mambo akei ba capter bo pesa biso no chance hein nzamba na elle na biso to leli pamba te bo pesa chance bon chinois bango baza ba invité nanga na yambi bango lokwa na yambi bango boye to kosi sabongo te photo lia to mela na cadre pe ya groupe ndenge bandi sika les marquis biso beno to sa ba sponsor numéro 00 na kati ya les marquis là déjà to komi ko kita tozo chiter parce que télévision ezangonga merci na babonné na biso ya God Talk télévision oyo bazalaki batiaki misu maman Mimi Thérèse maman Mimi Thérèse en tout cas ma valé apeso mbote na botana te ndeko nanga Joline Toko la sagesse promo kololo collège Saint Clément bana bango yeyo makambu yango yo nga bossa na sute mutumba ya suka Alain Lubaki na Canada oyebit papa Alain Lubaki bambote na yo na Canada na bosani te kuna na États-Unis na bosani te Bibi Loai na bosani te na France Flore Tamba ya yo yango Flore Tamba bo solo la paix mutu na bino yeyo. Moi j'ai sali Charnel Kabouya en direct États-Unis d'Amérique. Moi soit ndimi na ya ba caméra na ya G. Moi soit sombeli biso ba chaîne makambo belé Charlène Kabouya. Bye Santo président qui dit un bon papa na biso. Et merci, là nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Na babonné na biso sur ya God Talk télévision nzamba pambola bino de partout bozali. Bo s'abonner, bo tia ba commentaire, ba j'aime na bino, ba partage na bino et surtout et comme ça la God Talk télévision bien makasi. Merci mingi na maman Mimi Thérèse, maman ya bane belé, la mère qui a un grand cœur. Merci ba gros bisous. Soto côté les matos pour se revoir na maman Mimi Thérèse. Merci à toi maman Mimi Thérèse. Le plus beau cameraman le plus bana bango yo soutenir les chinois tout tozawana na minute boye ça ko mama tina de ba mbongo po ba biloko na biso ne faut comment appeler o lega na chaîne yo. Voilà, na God Talk télévision obligatoire. Donc c'est que première pièce il y a alerte générale et koleka na kati ya God Talk télévision. Bandeko boluka ki YouTube yo, baluka ka YouTube yango ya. Maman Dubaï en tout cas maman Dubaï la version mbote. Merci beaucoup. Pour s'abonner, pour partager massivement la carte chaîne Nabiso God Talk télévision. Chérie Maole Moulenda, papa Magloire Nzolantima, Nabiso, ma maman Annie Tumba, depuis Berlin. Merci.